moment tozo benga bino ezali tozo sala théâtre te ou bien tozo sala publicité, mais c'est pour éduquer population na biso na bandeko na biso. Par exemple, mutuka oyo boza komona eza na sima na ngai. Dans quel pays na mibeko nini oyi komona chargement ya boye? Notre chef, le commissaire provincial, il y a ville province ya Kinshasa, appelle ça qui va ordre pour na appui PCR. Que le territoire, il faut tout appuyer PCR, na rôle na bango ya ko régler circulation. Mais quand vous trouvez ba chauffeur ya modèle oyo, même mokolo mutuka oyo, même mutu a fabriqué ki mutuka soki ya moni yango, vraiment à ko regretter. Mutuka oyo c'est prévu pour emema batu, mais pas biloko. Mais tala chargement oyo atie likolo na yebite soki eza remorque ou bien soki eza mutuka nini. Tina kati marchandise ezali aleki na ba barrière nyoso kolongwa lufu ti akoma na kati ya centre ville ya Kinshasa ndenge nini. On se pose des questions parce que ce que tali likolo, ce qui vous filmer très bien likolo, il y a eu 4 personnes na likolo ya biloko oyo, moni ba chaise batie likolo kuna likolo ya biloko oyo. Batu bazako fanda likolo kuna. Quel risque? Na kati lisusu, batu na kati ya marchandise bazako fanda. Quel risque? Soki mutu ko ebalu, qu'est-ce que mutu wana ko bika? C'est pourquoi on se pose des questions. Baleki nzela nini? Baleki ndenge nini pour que chargement ya boye ekomawa. Mais malchance pour na bango, baleki na nzela district ya Funa. Et pas ya colonel Carl Lewis. Awa mabe koki kolekate. C'est pourquoi au moni baza interpellé. Pour épais sa leçon na ba chauffeur mususu. Oyo baza ko sala ba chargement ya boye ko tia population na risque. Parce que biso tozali police pour na ko sécuriser population na biloko na bango. Ko sécuriser mutu, ce n'est pas seulement ko kende kola na ndako ne pour moyibi akota te. Mais sécurité à liboso ezali ya santé ya mutu. Il faut que sécuriser santé ya mutu. Mutu oyo azako matali kolo ya marchandise oyo. Azana insécurité. Parce que tout peut arriver à tout moment. Il peut tomber. Accident koki koya. Aza na moindre pourcentage ya kobikate. Aza condamné na liwa. C'est pourquoi tozako benda matoi. Et pas ya ba chauffeur nyos. Oyo bazako sala ba chargement ya modèle oyo. Ba konzi bazako tala. Vraiment, d'ailleurs, oyo, il va payer des fortes amendes avant quitter. Et puis, mokolo mutuka oyo, atala musala la police ezo sala. Parce que mutu alingi ete, mutuka, mutu atia kango na nzela pour que aide eza commerce. Mais tango mutu azako utiliser mutuka boye, chauffeur oyo, aza mobomi. Aza mobomi. Aza même rana ba criminel. Parce que aza ko tia ba vie ya bato na danger. Aza ko tia vie pas seulement ya bato ya memi, même ya propriétaire ya mutuka oyo. Oyo atia ki mbongo na ya je pour que a gagner quelque chose famille na ebika. Aza ko bomele mutuka nako. Aza mutu mabe. C'est un criminel. Parce que akopesa ye ba versement oyo te. Ya akopesa versement ya journée. Na tambolaki orte ya kei ko charger mutuka na modèle oyo. Je ne pense pas que kor mutuka oyo ko yeba makambo ya boye pe a autoriser yango. Soki andimi yango, c'est-à-dire yepe azali mabe. Mais to sale appel kolo mutuka za koya pour que to lakisa ye comportement ya chauffeur na ye. Parce que bato ebele quand PCR ou bien police ba interpeller mutuka balobi tracasserie. Est-ce que biloko ya boye eza tracasserie? Biloko ya boye vraiment to ko permettre yango. Eza tracasserie te? Oyo boye ezali nde ko boma mboka. C'est pourquoi oyo mokonzi ya mboka za ko lobake to changer mentalité. Bopeto wana ifo ebandana na matal. Bopeto ebandana na matal nde ko kita na environnement. Mais soki mentalité na biso, mutu na biso bopeto ekoti na kati te. Ndenge nini ekoma na environnement? Ekoma te? Papa eza ngai moko te, eza agence basombaka biloko batia na dépôt. Soki ba client baye alobi ba charger biloko.
atolobi biloko ekoki te batia ya papex nyonso batia pa papex na démarrer mutuka na ezanga moko na misala bakateli nga vese yo moko na mutuka tango okumbaka oyebi te keno de ba charge ngai na yebisaki te du jour je yebisaki papex wana ekoki alobi te mema papex etali mutuka eza ngai te ata ekufi etali ngai te eza patron andimaki eza bakati versement te eza batie biloko na dépôt babengi bokende biloko wana eza ngai bakateli ngai versement ye moko ayebi eza mabe mpo ngai nalobeli ekokufa bato bazomona ngai bakoma naza motema mabe bakoloba naza motema mabe me eza mabe te eza lokoso po eza mutuka ata ngai moko nazotambola boye nazomona mabe oyebisa ekoki te batia ngai naza besoin na mbongo na ngai elokaki ndenge nini telezeka kotambola malebe ntina komi awa bamonaki yango te na nzela baservice tozotambola butubutu totambola butubutu tokoyoka tokima baremorke ayebi te ye aza na lufu ayebi te panda na bandi ayebi te telefone aza mto recevoir aza te kono biloko wana banda tozali na abenga ata kobenga tosala ndenge kosala banda bakende batiki ngai moko